nanda kuna Et toute ma vie, j'ai travaillé pour la famille. Hein. Mes enfants ne bouffent pas cet argent. Hein. Mais Bible est claire, l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Donc, omoni Gina, normalement, ndenga bengaki, ngana tuna ilimeroté, et là que tu sais, pour le abandonné par parents. Mais il s'est avéré que, yango mona ina tchaki titre, yo na Gina, na nazo kosa, nangongo, nazo record yo lobi makamu, nazo benga pe Gina, a démentir makamu wana, parce que yo, muto sala nini aussi kota bango. Par contre, ce que vidéo ils ont fait, mais oh yo loko les a service yo na facturé yo. Ozomon, nazo lo bango awa batu bazo yoka eza service, nazo sala ce qu'on a facturé yo, mais ezali ce qu'on yo pour na rendre yo service que akosa yi magam. Ndenge nazo lo ba atiki dépendance na bana nanga nanda. Parce que na ici bana nanga vidéo wana. Bana nanga même batumbuki. Eza bango batu bazozwa des visions, bambongo nyonso eza na ki. Eza ka papa na maman na bango awa. Bashina babosa. Donc tolo basiko ke Gina abenga ki akosela ki makambo. Mo siko eloko ni ko pousser Gina yo lobi ofutela ke classe otinela ke mbongo akosa ndengwana. Eko yeba biti nango? Tuna ye moko. Bashina babenga kinga nya pas longtemps. Que bazana problème andako. Bakobimisa bango na pepe. Ngana rassuré bango na bitu bango ba Dakar nazo bimisa locataire moko boki nduvanda. Conversation ya suka ngana Gina izande oyo moi sinanga atengi ba pointure sur na bango nyonso pona ba fête toujours ça la carton. Conversation nanga ya mwana. Et oyo suka teke chérie parce que elle a solo lina yo. Na bengi Gina m'a pas dit la vérité. Ya mwana ebiti moi sinanga c'est important. Pour ngana yeba. Si on se présenter Zanani parce que batwa ba li solo oyo mikiliste nande konen Afrique na nzoko c'est la moninga. Na comme présenter c'est ngana zingine mutu ozo solo la nayi na oyo ya yibisinga ke aza secrétaire awa na li aza secrétaire abenga ka bango kuna mutu wana yo nde solo la na secrétaire wana solo la pinashina. Ok, nazo kata yo nazo na Gina après nazo. So na bipé yo benga pour crédit na ngai yo permettre ngati na benga na. Nazo kota c'est na prière. Ok, ni kamte. Ok. Kitoko. Bible lobi l'homme aura comme ennemi les gens de sa maison. Bande kona Kinshasa ba benga ki baleli pasteur atinda ke lokote tous on a nous Gina to yeba qu'est-ce qui l'a poussé à okosela ndekone makambo et puis to balancer parce que biso awa eza tribunal ou azokosa na azoba vérité na yebi pete so na crédit belé to mekana ozwa Gina soki azana biso appuyez sur étoile. Allô? Ouais, Gina. Allô? Allô? Pardon? Ouais, outa ko benga siko lobi nino lobi po yo loba ke pasteur atinda mbongo te mais pasteur alobi azotinda mbongo yo ebisi pasteur ke ba mutu moko azaka secrétaire ne na lead mutu apesa ba sangwe za ndenge ni lobana. Message wana yo comprendre na yango te. Yo le robengi nga lobi na longo la vidéo. Pasteur, pardon, mais respect vraiment. La sens wana te. Ngana lobaki problème abise kaka un jour abenda pe mwana mova koma kuna. Mais ko ebe ba para atunga ka puisque ba para ba dans l'intérieur kuna ba dans l'intérieur. Ba para ba dans l'intérieur. Et puis ça va faire moi ba ndam pe atunga ka biso. Na kidino ba la contact pour travailler na munga na yo. Yango ngana ngai anga mutabandu yo pe mutabandu. Pour travailler à cette yo na ye. Vraiment, baïdé, on peut pas m'adire. Maintenant, on a pas terre. Maintenant, on le ouais, to solo na ye sikoyo po ayebisi ngai o loba likambo na balancer ngo po réputation na yebe bate mokili mombezo yo kayo loba témoignage noza na po na ndeko no kotanga kombote loba kaka ndeko na nga asala ka boya nga bien. Yango na loba ndeko na ngai soki yeke ndenda na tanga te. Amen. Soki yeke ndenda na misasa biso tozana vite. Donc bien na mutafunga
asungaka bapara yene mutu asungaka biso zina biso nyonso todepandaka na ye yango wana ozomona balere mingi nasambelaka nzambe pardon nzambe pese bomo ya molaki malgré tozodependre na ye me tokosalela yo mpe stande vraiment eza kaka ye mutu asalisinga botere na ye mutu apesinga mosala lelo tokaka na finance place na ye vraiment soki ye te moye te noko nganda naza lelo mosu te nga nasengelaka ye bomo ya molai nzambe atindele bato na kati eglise batonda povile etika wana aboya mosala oyo nzambe apesa ye na mokili akoma kosalela nzambe nzambe apambola ye akende liboso biso soki ye te nde moye te yango nde tozolela na lisasa awa ndako wana lokola apesi biso ndako wana nzambe apambole lisusu ambakisele lisusu mikolo mpo nga naza lelo mosusu akoloba te. Ok, kasi kosenga pardon pour la déclaration ya mabe liboso saki pour na ye ayebaki ezaki kanda ou bien po na enregistre ki yango senga kaka loba limbisa nyonso na loba ki ezaki kanda. Vraiment yaya na komo ya nzambo yo yedi na nzambo pe biso tosalila toza bato mabe ezangaka te limbisanga sincèrement na kosenga soki oportaka nga na motema na yo porte nga ti wana toyebi te nzambe akozwanga nyamba alors ezalaki mwa peut-être mwa bakanda apele ezalaki brike yango wana nayebaki ke nini nakorépondre limbisa vraiment sincèrement limbisa. Ok, ndeko na ngai Gina ane asika tozokota toyeba kolobaka vérité to témoignaka malamu biso na poto awa toza lokola baumbu te toza pe na ba famille na biso mwa muke tozotindela bino bondimaka pe biso esala biso bien nzambe alimbisa yo na qualité nanga mosali na nzambe na sengi nzambe alimbisa yo ozala malamu na kosoba pe na ndeko na yo ozala malamu. Bye bye. Babe na olobi nini mpona déclaration ya mama oyo aza moto liboso oyokaki nde aza koderange nga ndeko atindaka eloko te atindaka eloko te nzoka ndeko mikolo wana kuta kuta kotindele mbongo après le nga na balance enregistrement oyo ndeko ayoki azongi azolela azosenga pardon. oyebi mpo na nga maabela na koloba kaka bandeko nyonso bazolanda biso situation oyo enseigner bafamille et puis partout bazolanda biso parce que ekozalaka na famille oyo te eza makambo elekaka na bafamille ebele eza mpe baréalité bandeko ebele baya poto babosana bafamille na bango bayedaka bango te eza mpe na bafamille ebele bandeko baya na poto bayedaka bango batindaka bamituka bambongo me bandeko baza na Afrique bandimaka bango te do biloko wana ezosalama mingi na kati ya famille. Je crois otiaki titre elobi ke toyeba mikiliste na bao baza na Afrique banani baza kokosa sikoyo oyo biso tolobaka mpoke efungwami to comprendre sikoyo vérité et na sima vérité ba pardon eza koya en tout cas tokumisi nzambe parce que musala ezosalama parce que soki na breaking news te bamakamba boye ekosalama te omoni bato bakozala ba conflit lukuta na kati mutu mususu famille no ndeko na kobeta masolo pa bato mususu atindaka te asalaka nzoka yo ozoboma nzoto mpona bango mais situation oyo efungola pe bafamille mususu ba oyo bazokosela bandeko na bango lukuta bao baza na poto bazosunga bango mais bazondima bango te batika bizaeli wana bandima parce que biso pe toza na poto tolokotaka te tosufwaka kolala te bamisala me bandima na mwa muke oyo topesaka bandima biso ba oyo pe bazosunga bafamille te bakanisa parce que balobi oyo aza kosunga famille na ete azali plus que un païen un mopagan aza konie foi pe aza konie liloba na nzambe. Donc je crois que c'est ça et ndeko toye poto tout ça bango mitute mais toye poto éclairci et puis bandeko mususu peut-être que bamona que pasteur na za mabe bakimi église non eza ba confusion pe balobi lukuté yakava vérité balobi lukuté yakava na sincère mais vérité yaka na escalier mais komaka donc vérité yango toye koyeba bandeko bo soutenir musala na nzambe wana ezali diable alukaka ko embrouiller ko bebisa ba réputation ya bato je crois bo moni ba vérité boyoki bino moko donc ba oyo soki bokimaki église soki bolobaki de tout de rien bo soutenir musala na nzambe wana po ba solo bazaka toujours combati et le côté yaki liboso vérité yango oyo bandeko bango bakomi kosenga ba pardon donc mutu na nzambe bo soutenir pe ba famille o ba na confusion oyo balongwa pe na kati ya confusion tolo ba solo et kozala malamu. Je crois que c'est ça hein. Ouais mabe na pona suka osukisa tomoni peza na bato muso bazobenga biso awa mibali baya poto babandona bango bakotaki Mario na ba pasteur na kati ozo bani pona mibali nyonso basundola basi na bana na Kinshasa bayokota mabala awa
mais eza ba réalité na poto ba réalité na eza na ba famille ebele eza na mibale ebele batika basi na bana na Afrique baya awa pe babala basi mususu babandona basi na bango wana oyo babala bango officiellement na l'état na église ezali eza kaka bato basambelaka te eza mibali oyo bayebi nzambe na mibali pe oyo bayebi nzambe te ba réalité wana ezali mais ekozala mabe mingi po yo otiki mwasi na bana na Afrique oyaki apona koluka vraiment même liboso na nzambe na liboso ya batu ba famille eza vraiment kitoko te pe eza elengi te po etake mobali po na kote ya basi pe ezali basi musu batika mibali batinda bango awa na poto babi na tindi yo mwasi na ngana bana bokende ko s'installer kuna ngai mobali nazosala peut-être na koya basi wana pe bapesa merci na mbwa bakota mabala na ba jeune garçon bakoma na bango batia mutu bakata vie ya bana désordre babiloko na ezosalama mais etake biso toyebi liloba nzambe tozoluka nde tosunga bango ke eza malamu te et toza kobeta sete surtout mingi na ba oyo bayebi nzambe po mutu ayebi nzambe te ça se comprend mais oyo babengami ke musali na nzambe otiki mwasi na bana na Afrique oye awa pe obali oza kokwanisa bana wana te pe mwasi wana te obali te okotiki libalo okotiki makango bakabali place na bali te bakotiki makango ozomona babiloko wana ezosala mebele na Paris na Angleterre na Amérique partout biloko wana eza ebele mais tobosana te ke lolo ezali lifelo pe ezali po omoni situ biso toza bato tozoteya liloba nzambe babi mutu azoteya liloba nzambe aza lumière koma yo koki koteya bato bakambo oyo ozosala te ekozala na efe moko te ozomona mutu azoloba totika eloko mais ye mo aza na kati ya makambo wana donc qui trompe qui on ne trompe pas Dieu et bakosaka nzambe nazo associé mutu moko aza vraiment très cher nanga Vincent de Paul ozaki professeur awa okopesa expérience nini to conseil ni na bato ayebi mutu te mais azozo se permettre koloba mabe kokosa masolo pona mutu oyo ayebi te azo maîtriser pe masolo wana te yo za professeur na mboko otangisaka pe toumeli na bapoto ba plus de 25 awa conseil nyozo pesa surtout bato baye mikolo oyo koluka kobeta lisolo ya mutu ayebi te bon nous surtout on est songi eza kozanga koyeba bon eza manque à sagesse et puis bon il faut bakota place bien église bien liba kutana mosali na nzambe wa bien kosunga bango azongisa bana nzela apesa bango direction ya bien la vie et puis ba ozala pe capable basunga pe famille na bango mabota na bango donc bana na bango batia na direction ya bien donc le plus vite que possible on tire ozala mieux pour l'avenir à bana na bango pour la bango mo bosusu bon c'est tout ce qu'on a koloba parce que nous surtout on a joué sa communauté comme c'est comme qui m'a milliers na biso pour ni pourtant pour na songi alors songi ça va monter bato ba ya songi bakota makamna kata communauté yango wana mais en réalité faut atika et bien té lokola na zio boeza dernière question pour na clore Vincent omoni biso to za pe na posa témoignage même Yesu azaki na posa témoignage ozo tuna bato bozo bani ponanga yo ebingai kin Paris ti toyo kangama awa na Manchester pe to ba voisin ozo reprocher nga nini sangoni ya mabe oyoke pananga même na bana même na communauté oyo funa tika so na sa mabe so pe na osa malamu conseil nyozo pesanga na musala nazo sala mon cher ngana bi apate ki chassa bon ozande ko ngai conseil ezati c'est-à-dire que ezanini approche ya batonso arabienne bon ça dépend il y a interprétation batonso pe c'est-à-dire que moni vérité est comme mabe comme bon na lo bandeni mabe ko malamu ko mabe mukile bongo ni mukile changer bon so vous avez la vérité ou pas qui ma vérité yo qui m'a raté tout le temps aux aranayo de temps à temps on rappelle l'église nga la vérité so moni o c'est comme honnête o ça chaque fois faire faut une église nga mon cher na prêter nazama comme si fona bongisanga mon vie na ngai avant on a ensemble na nzambe ozomona na prêter na makamwana voilà mais na mokili to lingi sous vérité
wana eza simple, il faut koyeba yango ke na mokili tolingi susu vérité te, parce que soki oya na vérité obi mutu mabe bamosala yo bakabale baluka koluka mabe na yo ya lokuta bakakolo peinture na mabe. mais bafamille tala bafamille ndenge bazoswa basolution. Bon nayebi te so bafamille banineni nga nayekotaka siko awa mais vérité eza bongo vérité mikolo bato balingi ensuite eza na chasse ezala ana poto tolingi su vérité te sikoyo yo ndenge oza boreproche yanga nini ndenge oyebanga kididie forme na paster Salomon nyonso tu wana reproche na nini yo mona ofuna changer. Bon so mutu alingi na vérité te tika ye mais eza mpe mabe mpona yo mpoza mosali na nzambe biso bato mokili tolingi susu yesu mpe alobi Jésus est la vérité la vie et le chemin mais sikoyo mpona yo ndenge oza na Didier Forme bon limbisa oza pasteur lelo oza su Didier Forme te mais bon bato so balinga vérité te soki so mutu vérité asepeli nango te omona moni mutu mabe parce que bato mosusu balingaki bayebisa ye ke place ono eloko osala wana obien toloba ndenge na yo kuta lisolo mabe na oloba ke jeune garçon moboye à côté de ya sœur moboye tout en sachant que sœur wana azana mobali na ye na Kishasa par exemple mais c'est va romono nde ozolo bobie le bagana radio non ça mais eza pena bien te ya net ngana na mosi la Kishasa bosiko na kota le bale ba mosi nini wona zo mobali te so bato ba sali bongo basondoli basina bana conseil nous opesa ba mais bon mobile conseil wana ya on zo ba vérité wana bato bazo linga yango te sur yo lobi vérité na ba mono sur mutu mabe so misi na bonne mabe ko la vérité et que c'est mutu na zo ba vérité est comme mabe est comme ne malamu balobi même balinga la zakana balifanto te soki ndenge yo to zakana mais yo balifanto no ba zo yo elongi na yo babi na lokota balifanto non on va lokutana bon vérité ne et à sous-souter so ouais la vérité ba olinga oti vérité ndenge wana yo zona par exemple on lebisa mutu ke moi na mai makambo sala ya bien te moi si on zana ye moi si abatu tika ye ya za kata bolingo za route nemi na yo ko mo de nemi na c'est ça c'est pour nous mais dans on vivre ba conséquences né après avoir opé ça au raison que moi na mai alobela kangai même la raison elle peut se raison na ça mon terme na conscience na zo baké moi na mai wana za raison soko kimu tukara na ki ezo sala na ki diabolo eza abana ko luka sikoyo proverbe kuto sala boye akoko kundola même ba 16 ans na yo 15 ans passé makambo yo so tobela ayo la sana miso bato mais non en réalité ya bongo mabende ko merci bandeko balandi je crois to uti ko partager ngonga mo kitoko nzamba pambola moko na moko alandi biso merci bye bye.